etinda yo pona quand moko etinda kayo opona quand est-ce que regrette kayo? Non, il faut na la vérité parce que au moni batu baye ba makambu te mutu soko sala ba analyse oye bate mutu lobaki ato o ngai tozali na matanga ya ba visa o akufa leki na ye joli walelo akufela ki mama na grand frère na ye na zala rapela matanga et moi lo mo ele karawana na bi bo sale bo poani aloba na ete ngai fona sa nini na côté na bando côté là dans les périodes on a des ezala wana na morgue ba caméra ezala ki mambo belé belé eleka na ngokaka et akozwa plaire na matanga ya papa Poedi oyo Bellevue apesaka mams mbotete na ete so batu ba ozongi tozongi place ndesko makambo ibandaki yango oyo vandaka pe pemeni na bango na finga ka di fingo eso di fingi ni yokanga mais tout le monde finga ngana ba collègue nanga pe o basala ba faux compte d'abord ba rappeler ba collègue nanga basala faux compte mais oui mais oui ça va faux compte c'est belé yongo na esa bobo tika ofinga ngai na kubatama bobima ozo comprendre te batu nde baloba ke ba pesanga mbonga libala ezala mutu apesa mbonga libala eza mama Olive ya liboso ton avant libala sala na mbongo pa mama Sylvie Bongo que nous saluons ya Bongo ya Bongo na pesi na loba pamba te na kotanga komba ya aza mukonzi na kotanga komba le pamba te na benga na solo na ya na ngabo na bo OK ça va bo na bo Jean Opé c'est bon a benga na kena na ndaku na na zui tant mariage esili komi kende zonga sala boy nde sikoyo na sola na ndeko na mwasi mais après pesa ka balise ezara belé bate belé penza babala na simalanga wana bazora pe ya bango sali video ba pesi mais ndeko pesa ka mbongo na mabongo na yete mbongo na ye ezaki babenga nga na bureau ke to sombelo cadeau nini na baba sombelanga congélateur nde cadeau ba pesa nde cadeau na zwa mais tant yoka ke ba pesa yo mbongo ba futelo banda ko ya ngonga lobi batu baloba makamba sala ba analyse ba yeba te soit so lingolo baleti likambu ya bijou la reine luka etoza binemite la reine ta likambu lobi no bo est-ce que na ko loba ndenge ni na ko expliquer yo teto mila oui mais na ko mbela nga beta ngote nde toza pe na parquet abaki batanga kombo te ba beta masona te tata komba mutu te to tuna ba peto loba mamba ngote to loba ngote to te parquet nalinga betel solo na été parce que baloba ni nyongo oh ex nanga papa bana nanga oh na bota na ya pas balaki elekat opo to rande kono moko eleka na te baloba que yo osilika parce que osenga mbonga garantie ba pesa ka yote te ngaba okopesa ngambongo ya muke mais ya garantie leti ndaku na zwa na pesa garantie ta ya ba 3000 na futaka $300 chaque fin de mois. Bananga, bazan canal box. Chaque fin de mois. Bananga so balali nzala, lobake nzamba ate. Kande bazana ba qualité. Po biso to nyokwama na kolinga te bananga ba nyokwama. Moni tango oleka na TV tango to sambela to loba mambo eza vrai to sola na biso c'est ma sœur to sola to ti musika yemo alobango to ti musika YouTube ezala te to ti pende na ba magnéto magnétoscope to beta som parce que ça la passe. Mais matin eza keba yo kene to ebite jour ka to eba e po banga nga banga te Richard za pona mutu tout. Très chers abonnés à Yokani Télévision, on a passé bilombo de partout là vous avez l'habitude de me suivre.
nzamba mona papa mbola bino bisika nyonso boyimi nseni koyamba biso bayanga ya tongo ya heure nyonso ya sika nyonso na pesi mbote maman Alice Landu mbote na yango wana Greg Kabakouk et Nanche de moi je te salue, je salue tous ceux qui nous suivent de partout bao ya TikTok na pesi bino pe mbote parce que nazali ko sentir neni bozali ko kola neni bozali ko mata musala ngo esengaka bongo. Merci de vos retours que vous nous faites derrière la caméra, merci na ba reproche pe ba suggestion nyonso bozali ko sala biso ezali ko komela biso na bongo to bengeli bino moko bino bolinga ki ya solo azala na biso na plateau na ke ko pesa mbote na ye to meka moi ko beta moi lisolo boyebi ke mbutu na kati internet sur la mort de papa Richard. Alors sur l'actualité aussi boyebi ke ngana zoaye kala makasi. Alors on va essayer de ramasser tout ce qu'il y a sur la toile et on va essayer d'en parler avec elle. Na ke ko pesa mbote na ye to bandi lisolo yango. Boni. MK. On va bien. Ya Mireille. On va bien. On doit y aller. Ya solo hein. Yepe moi ça mwindo Angola. Et biso ka ba mwindo Angola. Ya ona linga ko linga choko pete. Depuis. Makasi. No pete de là fort. Tala kaka. Ba rendez-vous za ka manqué pour ninyo. Te yende mto sa ngama. Yo linga nga te. Te yende mto sa ngama be maman que nous partout sauf art. Te c'est bon. Qui me ça? On est ensemble. Ah et ana nga pela de na zuyo. Na otike lote. En tout cas kotika te. Na bana pena o baba na Genèse ti apocalypse. Ah papa c'est vanda pena poser za pena kimia poto so. To so la penza. Ota pena mutema polele. Polele. Ya okita pena. Na banga elote ka nzambe na lita. Eh babi o mo banga ko mo senga ba parler na ba privé. Mais na privé. Privé na ba mo bozo finga na mo trop pekisa batu na yo. Te na sala ngode. Oh bijou la ran Kilimanjaro moi mangwao. Na sinya yo ma. Ya solo makasi. Ako pa mangwao za imita ko setla blague. Tala mai tala mafuta. Nouvelle oyenge. Boningi sango pena na ndinga so. Ya likona ngo. Wala nde théâtre. Na émission. Oto sala mutuka aye kaka. Awutina na ndaku tika fast. Kaka aye kaka ayo ko sa publicité ki ndumba na ye. Mais oui, bon la cosité. Même maintenant na bino ba journaliste c'est ça bon. Oh. Mutumo est-ce que vraiment ça tali bien penza parce que man sou batangela. Te batangela. Ayene ka YouTube oh nani fa bugaza lo baba ba koni fuat. Papier zate. Ami komisi. Mayo cha désordre na kopa bani. O bani ba bandeli na bande d'école. Ah, nous avons makambu futo bikila ngomwa ordre. Moi sûr que théâtre ya kalana à lelo, ya kalele ki théâtre lelo na bien. Théâtre kala ezara na respect, considération et puis na mbongo. Mbongo. Pwani na lo ba mbongo. Na chano ka major zolo bisadidi. Sora aye penza po sa musala. A fouti billet na ye ba tournage. Soit à sali 3 mois. Voici c'est 10 films mon bimba. Na 3 mois. Na 3 mois. So so oblé cha boaki eza nini? Moi ba publicité moi ba annonce. On ba annonce wana. Ba ozelango lokwa lipa moto na blancherie. Wana bata poto ba été camelina na poto. Donc il n'a biso bazo zelango major a retiré les amis du théâtre. OK. Ozo comprendre. On joue kuna souvent? Mais oui, nga joua wana. C'est mon père. OK. Ye penza mutuke apesanga ba rôle OK non lelo bijou la naza. Eza tellement belé na tournage. Et ba biki na tanga kalezala kaka bongo te bando avant na kena no côté na okende ko kota wana. Olobi mbongo. Mais ba ebele ba oloba lelo eza mieux parce que YouTube chacun est patron de sa manière à gérer chaîne na et tout ça là. Bino ne mbotika là na système ya kala yon boko ko s'adapter te. Lelo eza téléphone. OK. Kalezalaka caméra. Faut louer caméra. Leti biso ngaza mo antenne ana ko antenne a. Bande ko misa matos. Basala programme ngadia de jour na ye, sobe jour na ye, sans souci jour na ye. Ba pesi pe frais de régie, bo tourner et puis ezaki facilité hein. Ezaki facilité lelo mutu nyonso akoma na facilité na téléphone. OK. Ngaso ba pesi nga suspension pona na ba esobe
parce que bazui formation pas esobe so apesi nga suspension na rolela na robenga batu apesi nga suspension boy mais ceux qui naza kilelo yo que so apesi nga suspension na TikTok na WhatsApp na téléphone na osala na tie na boaki partout. OK. Ozomona différence. Donc yango na ndeko bakisa tetutesse na kati ya cop bosala. Mais oui. OK. Oui. Parce que nga na oyeba kala to na zaka pe so ba pesa nga suspension indéterminée. Na lela l'église babi oui to boy to za artiste il faut se comporter. Il faut tala opona parole ni noko jouer. Et tomber que pièce si que bandi ba pesa nga rola ngande mukonja ba chel ngabi o ba tentation na ko pesa na église na ko batei nga déjà baté na yepe ba mat po ezala pe bo eza répétition bijou mata nani mata e bakata mata Gabriel mata bijou yonde mukonja ba chel bo sabu likolo na mukonja ba to latani kala na pe to zai mwata ya kitoko olati mwa eloko mwa mukuse olekinzela siko komo raisonner l'église na bima penza na répétition na comment donc esprit kenda musika na comment raisonner nde ba te yakabe oza wapi wana Iva ma le couloir directeur na PC bambote batangelanga yo kamela statina règlement d'ordre suspension indéterminée yo kamela so kimbie si quoi kaka neni pona o arranger yango salaka ni mais ngala koli na antenne A na bengi ba c'est on a chef Noël Kandé papa Noël Kandé papa Noël Tunda bilo moi bongo Noël Tunda et puis Noël ko bazaka mi balé o azaka mukonzi bajing na weje bakufa mimo bango donc babengi ona mwana biso po biso pa pa mangwa uto banda na antenne A tango esobe ba esuna ba mundo eri na antenne A tango esoba longwe pa na 4 président bazala ki wana ba pesi pe samedi na 16h l'antenne A. Donc veut dire naza mona koli na antenne A. So ba pesa rapenda brevet, to trophée au bazo pesa o nga il faut na mériter. Yo mériter ba trophée. Il y a vrai. Maintenant nos trophées té. Nga nazo mériter trophée ya vrai. Nazo loba, zo mériter. Wana biso soza d'accord nango ko mériter trophée ya vrai. Il y a vrai non za mbongo pesa té. Te nazara na ba diplôme de mérite. Diplôme de mérite. Pendant que ba décorer à solo. Te mbongo ya kofuta nga. Et comment on fait mais il faut na 29 ans de carrière. Non. Na bisao. 29 ans de carrière. Nga koti théâtre na mo mke on batunyo to ba koma mo na liti mkolo. Ba wabe nga yaya kana. Pona umeli na théâtre. Wako koleli ka wana. Na koleli wana. Nga mwana nga mibale akokisa déjà ba na otanga kombote po ba calculer âge na ngai. O teza mo mibale ba calculer ne mo libosi ne ba calculer. Te ba beta ma charo. Ils sont dit quand on avait même qu'on a que ça 50 ans et ils allaient mbala moko. Ba mi balete. Na quelqu'un na ba 7 ans, 8 ans pour na que ça 50 ans mais non fait en mbala moko. Après 51, 52, faut na fêter des 50. Na quelqu'un ba 7 ans, ba 8 d'abord calculer. Été ouais. Batika kaka. Uzo bakaya ya. Olobeza kina mbongo. Mbongo ba ndo futa bino ba cacher bino za ba combien. Tournage so ndo ya mbongo na mabanga nde. Mabanga te. Ezaki to tourner chaque jour. Oh vient na Vincent Tilous abi aux artistes il faut ba benga o tourner ba fan na yo ba ko tinda bilamba ba ko tinda téléphone ba ko sabo so zo tourner te ba o tinda te et surtout que ba fan na nga ba yeba kala leo na koma munene tai na nga ba yeba te na kama faut ba mona ngai faut ba mo amezi na kominde ni tournage ezalaka major soko aye soki eza mukie $500. Sérieux? 300 bata 100 pe bazalaki o ezalaki ke ba niveau non ba selo ba niveau tezalaka tondo benga bango ba nani neti nga naza na groupe na nga na bengi ba na ngai kaka bayaka tondo benga ba ngulu bilo mwa bongo moi 100
ok peut-être tournage penja boeleti major faut sambela ka major ko salaire te pas major silikela yo pour okato soit kato mongeke soit kato tourner tam sur des films oh ni te tikelo tourner te ngai na 10 ngai na 10 on soit tu on so c'est quoi bien au CPN na kala skoto zaraba maele te leti bana so le loba koma maele ezara keno onze mbon ozaka servitude osomaka babilamba osaba loyenge kaka ozomona mais tozwa mbongo donc yango parmi babiloko esali que ba artiste belé le bakufa sans mbongo sans vie moko ya bien ça parce que bazaki pe na bato conseiller bango te so ça lelo ezaki yango za lobité mais quand même ngai nazaka so na zimbongo evanda na sakiti fona benga ba Gabriel be bakata to lié to mil to kezandu na njo sombe na batu biloko oh ngaso yo defa mbongo pa nangeza intérêt te zalara na pesio kaka mukolo ko futo ba kamana pe bando sanga bo surtout Gabriel Bolembo anyokola yo azana tete ngalula pardon ya solo wala te Monica la izaki bien bolingo wana ebunga na nini bolingo wana ekomande ebunga pona nini mutu nyoso mona leti a comité il faut koma ba sero ba simba ba kisi biso photo yela bango na nemo a mystique dehors que loté bo simba kisi te ça ngana okolo bangana simba kisi te ngai na botami na famille moko koko na ngana aza mosala nzambe mamumeta banoko na ngaba basala nzambe et puis talasco nde yo ya génération moi na nga divin kilma aza mosala nzambe évangéliste moi na nga mibale aza protocole église des créateurs des descatins de apôtre Gilles Bouma Makem au mona donc qui sezala ndeni soki na famille na bino bakoko na bakoko baza nango eleka bien makila kisi mais soki ezate imo okufa ti po obela liboma osimba na okisi te tokei ti lelo yo Bijou la reine obi lelo pe noza motema pole lo beta biso bisolo nga pe na motema pole pona na ba kilo ebele ya kobimisa bimisa po apôtre Belle Maya na minito ana poto po yende mukonza Angola yende mukonza Angola apôtre Belle Maya ya tena oza kota Angola kuna des fois tena ebiso full boss ya solo wana ya silence jeune oh Belle Maya Belle Maya apôtre Belle Maya Maya que kazo benga bikende na linga ke mingi ya solo wana mais la sepel te mambasali ya solo wana kende kana linga ke apôtre ya yo yango Belle Maya na ndem sepe na zana ngambo Angola d'ici là yonga bibazola nga mukanda kana kenda na so bana rabie so bana rabie so ka bien na mati avion na ke kenda tanga na lando sko na si to kende pe ya sola bien na leli déjà donc tu vas d'ailleurs côté Angola ba ku na bana nyoso Angola bo de la biso be mission tongo midi pe poko sala makuni yo poza loko ashungu mais bien sûr so bata pembe ba shungu pa pembe baza la ba baza mingi ba métis mingi bongo so ba bela shungu nde na zaka boy na tika cheveux naturels pour bien un vrai chou donc le gars artiste nyonso ya théâtre ya kala vanda kuna tout reçoit na bino ba émission tant to kokoma kuna nini etinda yo pona kamoko etinda kayo opona ka est-ce que regrette ka yango non il faut na lo ba vérité parce que au moni batu ba yeba makambu te mutu soko sala ba analyse oye bate mutalo baki ato o ngai tozali na matanga ya ba visa o akufa leki na ye joli walelo akufela ki mama na grand frère na ye na zalaka pe na matanga moi le au moins le karawana na bi bo sale bo poani aloba na ete ngai fona sa nini na bando côté là dans les périodes on a des ezala wana na morgue ba caméra ezala ki mambo belé et les cas na ngokaka et à cause en plaire na matanga ya papa Poedi oyo Belleville pesara mams mbotete na ete so batu ba ozongi tozongi place ndesco makambo ibandaki yango oyo vandaka pemeni na bango mongala yaka déjà avant na moni bango baye ndezala kakati
po déjà basi bafinga inga na biloko basi bafinga okota kaka na vanda te ba mams bazalaki bango bayeki bakote nzela mo nzo so na bosante na Karine pala ou bien ebaka Aisha boko pazalaka Aisha ko kwazalaka bavanda déjà na mams moni loko nde ezalaka batu bafinga bakosana ya lokuta na ya solo na ndima kaka oh musupe kei bien nga bi baebe ondeni oh musupe na bite o eza lokuta neti wa peza ki yo ibaki ezaki bongo leti babimisela nga ke na boma mutu ezaki ya solo to lokuta bo ya solo ezaki ni na partie balobaki wana ya solo oyo zo reconnaître que ezaki ya solo babimisela nga nde na bala inzange ok d'accord ko avancer na osiko maman bakoti donc reconnaître que bala la grippe babala mutu nga na famille pauvre ko yo mutu bala mobani mama nga famille pauvre ngamo yaya baleki donc bala mobali na ndeni ezaka ba mabala lelo ezaka ke obakisi pe po oza artiste ko bakisa ki pena po mais oui na bakisi pe ko po ça bien po ça la pe kitoko penza nde na lingela nga ku nde nza boy même ata ba anniversaire nanga même ata ba anniversaire bana na de bordaka o bayebi ke no so la reine a beng so na fête en tout cas bazonga na ba 5 bouteilles ba 10 bouteilles ko lo fo beng ça na pe ba meli toluka ya te toluka ba sponsor apôtre Abel déjà ça côté apôtre Abel Maya dana biso c'est bon déjà na bisa papa Didier Nzao héros dollar mukondo ba changer tout na ville ye penza nzamba tindela ngai OK papa Didier Nzao na déception ye habité ko banga te mwana ngai osambela nga penza ya solo atinda penza Didier Nzao héros dollar mukondo ba changer tout na ville te mama lamu elongi donc au moins pa ke non elongi na moteme kokani elongi na moteme kokani bino boyoki mukondo ba changer tout ya ville Didier Nzao héros dollar to pesi mbote sika kuzali maman bijou continuer lisolo bisiko tango na matanga siko ya nani nde siko nanga mona milo baki na bandolobela allez bayeba pesinga kombo porter parole bafinginga mutu bafinga ngai lokola te ovandi probité nzambe soyo na mais oui faut soanga parce que naza ya baleki nanga mbali bana basi baleki nanga basi bana mbali na bango babala naza bana ba sala nzambe diva za évangéliste nani finga ka di fingo e soyo di fingi ni lokanga mais tout le monde finganga na ba collègue nanga pe o basala ba faux compte d'abord ba rappeler ba collègue na basala faux compte mais oui ça ba faux compte belé yango na esa bobo tika ofinga ngai na kobatama bobima penza ke lobi pe ngai bijou ngam na fingi oboy na bo après tant bandi wana si ko molekela ngo bémission ezaki na salaire ba motu nanga mais oui ah oui salaire ezalaki oui pendant le salaire chaque fin du mois oui combien babou t'es dans le matin ouais ça secret de silat et c'est ça non te parce que c'est pas on ça ndeni ce que les ozonga te pona balobani le temps passé ne revient plus so atali lo ba proposer ozonga sute te na ozonga te parce que naza ya mutu tu na baki on naza ya mutu tu mutu nyoso nga na blessa ye oyo pe a blessanga nga na limbisi bino pe bo limbisa ngai pona ko limbisa pena wana na yebi ke lo makambo beleza en téléchargement yo zalaka wana komona to zalaka wana to mona pena makambo ebela en téléchargement na 2025 on a ba surprise agréable désagréable te bijou la reine ozaki na salaire na fin du mois au bando sandeni so ko sala émission au tindi ata po sel pe émission te bon ozwano ka sa po da ba no makyo da porter parole po da ba finga déjà ngati na compte moninga mama mukolo na âge na yo OK côté la porte parole et que zongi et sali boy baluki boy on nyama nyoso mela soki moi salaire yo kitisi mo motema non ekitisa motema te omoni malamu olala nzala ke oliangulu
aux kimia te et ça la passe un mot pour vendre un mot peu famille no ba odloba un mot peu batu pe ozana bango boete ozomona mais au ça ndeni ndimika ko nini pende salaki ko oya ko se décider otika okoma muta mutu nyonso nini nde mutu salaki eloko salaire e bakataki to nini même pas ko yo ba fuzueli yo ba pesi yo monga libala ba futeli yo garantie ba futeli mona Minerval après yo ndimi olongo obeli ba yeko soigner yo nga azade na carte ya mama Denise Nyakero merci mama ya bana Congo azo biso en charge lelo to comment okota hôpital à cher grâce ya mama Denise Nyakero motema ya papa na biso Fati Beton déjà to longolango bana nga de ba 6 ba classe moi na nga liboso tanga na efasik nando côté journaliste le quoi aza mosala nzamba koka makamba ngo te to longolango déjà et puis leti $2000 to 2500 pour me taper ce faza ka mbali non pas peso mbonga ndako da bijou nazo biso na komba nzambe na sambela ka nzambe na zwa kalanga na ko ignorer te muso apesio maya komela to eloko kolia oboya te mais o nde ba kendela rango ba pesa $3,000 pour na libala te ngai ya liboso na zwa mbongo pa mama Sylvie bongo na kombo nzambe na lo ba vérité na ko sate pour na libala na pour la libala ndeza mende ya sala mama Olive Lembe apesa mbongo ezala pa nani mbongo na nga nazwa pa na ye na ma campagne na maboko na ye na ndaku na ye na nini na ma campagne station ma campagne okele ko tanga adresse motote donc ça fait ça na epte so passa longwa nazwa mbongo ba filmer pe ndeleka ezala faire part ezala mbongo libala te faire part ba pesa ezala ba mbongo ebele wana mama Olive apesa pa mama Sylvie bongo tant to sali balo ebika mamde zalaka mo ba biloko ebebaki bozwaki na soleil na ndeko na mwasi ndesiko ba benga biso pe ba se wana bandeko msupe balinga babala tozaki belé na bureau mutazu ya sali pe vidéo na ye wa deuxième tour de na yaka ko so pa na ye mama Olive apesaki non wana na comprendre tant boye na bureau maman Olive peka mutapesaki ozo comprendre te batu nde baloba ke ba pesanga mbonga libala ezala mutu apesa mbonga libala eza maman Olive ya liboso ton avant libala sala manazwa mbongo pa mama Sylvie bongo que nous saluons ya bongo ya bongo na pesi na loba pamba te na kotanga komba ya aza mukonzi na kotanga komba le pamba te na benga ina solo na ya na ngabo na boy OK ça va boy na boy Jean Opé c'est bon à Benganga na kena na ndaku na na zui tant mariage sili comme kende zonga sala boy nde sikoyo na sola na ndeko na mwasi mais après pesa ka balise ezara belé ba te belé penza ba bala na simalanga wana bazora pe ya bango sali vidéo ba pesi mais ndeko pesa ka mbongo na mabongo na yete mbongo na ye ezaki ba benganga na bureau ke to sombelo cadeau nini na ba sombelanga congélateur nde cadeau ba pesa nde cadeau na zwa mais tant yoka ke ba pesa yo mbongo ba futelo banda ko ya ngonga lobi batu baloba makamba sala ba analyse ba yeba te soit so lingolo baleti likambu ya bijou la reine luka etoza binemite la reine ta likambu lobi no bo est-ce que na ko lo bandengeni na ko expliquer yo ozomona donc c'est ça bapesa ki yo kaka congélateur yango na participation na bango na libala na yo tosengi bino merci pesa normal tant to vanda ilongo cadeau yaka na musala cadeau ezalaka kezanga raté mais na mbongo d'espèce ba $3,000 to yo kaka ozwate merci beaucoup tozoke malembe siko libala ekufeli nini obi libala bomi libala poni libala evandika une année teto mila oui mais là combien d'années nga beta ngote nde tozali pe na parquet abaki batanga kombo te babeta masone te tani komba mutu te to tuna abai pe to loba mamba ngote to loba ngote to lekisa parquet nini mimi na parquet ya bijou yim to seka na yo to longa vraiment mam na parce que nga mais bokabone na koloba mabe
mabe penza mabe akabola famille nanga akabola nga la famille nanga ti lelo ya vanda pa na biso kuna na vendi stade ba pesa e chambre likambo ekamusa nga baluba ezaka kala soki mwana muluba bali to aboti babobali bayaka pa ba voisin basukoli bakushi bakutana ya biso ya baluba lelo bozokota toilette moko na ebite akoma vanda pa na bino vanda kuna na vendi stade so ke kuno mona akombola balabala na tongo babenga wani lopango na balabala na tongo azana ana chambre na yo ndako ezaki na bondo vanda bino mbale te donc la famille kabwani to longo ya mama ya bimoni bongo tiki na suspense makasi non to longo lango c'est le passé siko yo bima pa na bino ngai na ndako na wana za pa bisate ba donc mama lek nanga so azana poto so ye azwa ke oleke baluka ba flat et tout azwa leti ndako afuta chaque fin du mois so iba bazate ya tikalit kakengela bonda bilo mama lek pesa kuna nyonso nalingo abeteli solo na ye parce que balobaka nini yango o ex nanga eza papa bana nanga oyo nabota na ye elekati donc ezalaki bon souvenir parce que robe ya mariage etikalaka souvenir ya avie mpona mwana mwasi nyonso yayo ezala bon nga vraiment eza mauvais souvenir okoloba bango erreur oui eza erreur bowumelaka tama bobalana towumelaka eza envoûtement non eza envoûtement na ye nga envoûtement ezwanga te donc c'est le passé hein donc obeta masolo na ye te parce que ntango omona ya sala de émission edérangeant non edérangeant nga te parce que abima zoba nga aza artiste yo ya place mo boye ntango okasa balinga nga te nzoka nde sopi yo et surtout que nga na kati na di domaine oyeba te moto afingo ntango mosu aza koto oyo olingi okende babeti o 12 oyebi te parce que théâtre eza mama papa na biso tokoswana lelo mais tant on le on connaît oyoka pasi non naza bien c'est pas si ya ko regretter que eza bandela mosusu ko lekani ngo regretter yonga loba passé nanga ezalaka papa balanga parce que na ba souvenir na so Nathalie Divin Kilimal moi no photocopie papa na ye donc kasi photo po bana bazwanga te ba mwindu papa bonga za mwindu mokonzi mongali Charles mongali akilimali badina kilimali ba ya mira kilimali wana bana na ye ok non lingi toka chapitre on a tokangi na ba lelo nazo lokota nyonso pona kilimali ah lokota na on répondre ya solo maintenant na tunia ko yo répondre te wana vraiment parce que to comme un niveau mo boye que to tanga na ba kombo te ok to lo longa porter parole pour oh nazala qui porter parole te zela tosola batunde bapesa ye ngai na ndimaki yango parce que nalobaki na lolobela ye alobaka na ye te bafinga ngai kizengi zoba boye na ndimi nabenga porte parole na ndimi porte parole ekenda bongo ti to sikomi bofinga na kombola nga na oboye ondeni fona ndima ona lata ngo makasi konini esalaki kotika Bebanaki? Non, to bebanité, to soinité, to woleli pe lokote. Les problèmes eza Nathalie vinde ezokende et puis bandeko to liaki to melaki bakufi. Nga moko pe tamsu vidéo wana na salaki nazalaki tamsu lobi na kokufa. Na habité. Na habité nanya oya na matanga nanga, nanya olelanga. Malamu na batu nyonso nga blessa bango balimbisanga pona mona ekaleti na okufa Nathalie cameraman nga Junior Nzambi akufaki donc batu noko nanga ogisha kamba donc ye noko mama biso donc moi suka ya bakoko na biso azana na poto ayaka na ye na kolezika ndeza la mwa mobali bango bana poto atongo parce que nga famille na mobimba baza na poto wana akufa kinde na zana kolezi na profiter kopesa
ba joyeux anniversaire na maman Fifi Masuka, maman Mokonzi, que du bonheur, longue vie, santé, prospérité, kende kaka. Moi si penza mobali na kende kolezi banzela kitoko atoza mutuka no ya se okoleka. En tout cas maman Fifi Masuka, on peut ça partir na nga on a de la mère. Maman Fifi Masuka Saïdi. Maman Fifi Masuka Saïdi ko yepe na la vision chef de l'état ndenge senyi. Basi ba osala et puis à motema malamu na biso na kolezi to zaina na tina na ke kolezi pona luka kaeti na bandi na bandal awa nazalaka wana babeta ka sisti na omoni asola mi alanda yo abenga pe bandi na mno musuba journaliste ba chokende kunati mama benga pe na benga wana mama na ndela pe na mama parti opona zala wana penza trésor wazaki pe na kati ya délégation na ye bayaka kimi et nous avons le chef de l'État et puis bazongi na lingaka pe na kota tant bureau banda le bandi tala na sololi na Mokonzi Edi Kapen non aibi singa bi yaza azala koto atika koto zamba tango aya moni ba immeuble aoli mate po nani général Edi Kapen aza na Lubumbashi ma yaki penza pona mamo bezaki na kolezi to kutana wow wana vient na ngai tant azali na prison donc etala ya solo wana bayamba nga avec honneur wow na so libanda wana na flat na ba soda mbula nazo banga nga bi moni kana tika mama Mokonzi OK ba mu général ba capitaine bienvenue wana bijou ça mais sentinga bi on a rappelé mutu ko musala na ngai manga musika na rappelé mutu nzambe to sala malamu lobi to yeba te to négliger batu te bakanga ki général Edi Kapen to bando ki était na prison habitala oyo ba camarade nanga na esobe bando yo talanga vraiment na vandi de no solo ba soda musika olieni yo melani après ça mbongo même ata garde corps na yebite ma bijou lobi et tu après ça mboto voir ya musuni ufongoli moko seki na bité liwa ya noko nanga ifungola nga ba porte parce que avant na kende kolezi na zai pas petite sœur nanga la matete na koma efazer na ola la na paleki nanga tikata ba fingo na TV na mamba solo mais zaki mamba solo wana déjà nazanga ki mbongo te parce que muto zaine to se comprendre te na récupérer garantie na solo lina ye to ça mobali sala te garantie mobali te ayo garantie zaki ya noko nanga apôtre Joël Kamba potangu to comme na ba problème to yaki kuna pa na bango to bandola na se to kende ka to camoufler te pa na bango ne sala ki o eleka nango donc on sabi jamais biso to ba luba moi na biso pi star allez abengi divin mama bina kaba papa bazwa mbongo lukanda unde na zwanda to zwanda kuna na Babylone et après 2 mois ka na ayoti ndanga na Dubaï après Dubaï na ngana ke Turquie to sa mais bakoselanga makambu oyo bayebisa noko nanga po inanga lelo na yeba te mais noko nanga mosala nzambe lelo pesa occasion lo bana noko no diloba so noko nanga apôtre Joël Kamba na mama Doli Kamba baza makila nanga ba mama leki nanga ba makila nanga mutu moko aye ana eloko na yena munoko po détruire famille nanga bakokate baleki ya mama nanga mwana liboso banoko nanga bana mbongo bango tu bana poto ba mama leki nanga mutu mo aye kaka kabola pina mwana nanga o esala pinda passe pinda so na vanye mo babilo msezala moi ça mba bokabwa na bino famille aime suba comprendre te mais un jour peut beaucoup zonga mais oyo ata yeso aye simba te na mwana na pa kota mambo mwana nga likamba kosela ya yeba te OK mwana nga azaki soki noko na nga ya kezo na mutuka batambola ka basala likamba kosela mwana nga to yebite mais mwana nga divin kilimal aza mosala nzambe mosala nzambe bakosela ke makambu te to saka yunga na omona ke azaka mwana nga mais nga na respecta ke tant que mosala nzambe
ozomona mais yo mutu moko boyo ozana vision te oyo détruire vie ya bato donc nzamba ofuta un jour nzamba kofuta yo nde bongo yo kotika nini opo toyoka ndeko no moko aleka na tv alobaka yo osilika parce que osenga mbongo garantie bapesaka yo te nga bakopesanga mbongo ya moke mais ya garantie leti ndako nazwa napesa garantie ata ya ba 3000 nafutaka $300 chaque fin de mois bana na ngai baza na canal box chaque fin de mois bana ngai so balali nzala lobake nzamba ate kande baza na bakoli te po biso to nyokwama na kolinga te bana na nga banyokwama moni tango oleka na tv tango tosambela toloba mambo eza vrai natikala osenga mutu mbongo garantie te oyo kosenga ezalaka ke ndeko na nga na besoin na betata mwa tour nde ezalaka parce que nga bafinga nga mpona tamosu mpona ndeko na nga na mingi tamosu bazwaka nga na bafilme te ye mpe azotianga te sikoyo na ozwa mbongo wapi soki na otourne te fo sunga nga eza mabe te eza mabe te soki nga nasengi yo salaire ekatanaki un moment salaire ekatana heure non nga mpenza na lobai na nga na tiki naza na mutu nyonso donc naa na problème ya mutu te mais bon ebota problème bon je sais pas nayebi te motema bato ya Willy Musheni koda mboka eza tellement ebele que fondation Willy Musheni ya Willy oyo vieux ya petit na ye général Ispice Sokola na kati ya Dijon topesi bino mbote Bijou la reine ozala na problème ozala na pesa maître Merlin Wangata avocat ya sûr maître Merlin Wangata otali mbinga mobali okumisi nzambe mwindu kaka lokwa yo ya bien maître Merlin Wangata mwindu ya kitoko ya wana ntina mwindo mpe ya pamba te mwindo nde ya ngolo maître Merlin Wangata wana maître na avocat na yo nadiembela mpe kana azwa mpe ka avocat mosusu problème nini lelo liboso ya caméra ozala nango nasila bisalo ya liboso question nanga ya mibale botourna nasila bisalo na bascène mosusu avant makambo nyonso ya koya natourna mpe na SB ok natournaka tozalaka na ebakata na Viviane na bosani mpe sango natournaka et puis avant mpe totourna surtout babiloko oyo ya oyo badarling palata bazalaka wana na bosani producteur kombo na ye nzambe alimbisanga totourna mpe mingi bowelela nini kasi toyela msolo te mutu oyo obenga moninga soso ya boweleli eloko te toyebelelo te likambo eleka deja nga na bisanga na zwa te na jio te okeka mbalamo te elo te elo ezonga su te pardon eza wana te pardon ekundaka multitude de péché oyebi yango bon eloko eza te toyela mpe lelo te problème te ezala noka makambo oka nde ekendaka tochange na en tout cas so nalobi ke naloba bongo te bacontredire nga tokenda kaka bongo parce que nga nde na changer kaka question parce que comme sujet soyo oui oregreta yango oui na regreta yango so mamsa otala oyo na émission mpona yebika otala okoloba nini tosola na biso c'est ma sœur tosola touti musika ye mo aloba yango touti musika YouTube ezala te touti pende na bamagneto magnétoscope tobeta so mosusu parce que esalaka mpasi esalaka mpasi oyebaki makambo oyo ekendaka na banini ebele lelo tokomi lelo na tolokotaki nano actualité mpo nazwa te nazwaki ofaye toramase tokóma na suka sikoyo tokomi sikoyo na kilelo
Kilelo na mona Djika Aisha Okoko DG DG modèle à Salio o comprendre ngo na bisa delo ya sute DG na quel libéra DG na ya sute o kadela ngai makali mutetelo nzambe leka Karim Palo aza makam oye banga bien na lobiso to continue na Kilelo dada oui bah bien Richard Mkoko très bien oui bah qui est pena bonjour très bien et comment la peut bonjour vieux Richard Mkoko tokutana na yeye mtapresenter ngai Junior Nzambi OK wa caméra Junior wa caméra nga kufaki Junior mère alchanga te ngai se wa pena yeba qui était semblable des juniors sanga bibi wana mutu montre amaye les scénaristes à makasi na bon le quoi nga pe na groupe nanga na pe mwasi to kutana pe to solo la pas na bureau ne mona imika wana to solo la pe de tout et de rien ndeskoyo na ko pese pièce moko na titre ya la reine de mon cœur oya komaka et les capes qui toko na obosa na faye Junior Nzamba zala ayebisanga trop de problèmes surtout kota ke on na ta casa na zo ebate OK oko marape ba film nazana ba idée nazana script pona nini biso tontoza pa mangwao toza na metteur en scène toza na muto asimba perche toza na do président za président ba acteur ba acteur tant on a sali groupe nanga na pesi papa Serge Kayembi Mbote na vienanga Pacho Panda ba pesanga espace donc ba pesanga mardi jeudi mercredi na couleur télévision au félé ay singa apesinga conseil aux maman présidente il faut zana ba metteur en scène aux zana ba réalisateur équipe wana mobimba parce que yo moko soko bio za metteur en scène réalisateur mamuto ba de diriger tournage au bando pesa le maire na yo pa batu mususu yo moko okoma stressé nesko handicapé ngai na comment joie ba metteur en scène ba réalisateur ba ni OK et donc yango wana ndebo komi pour évoluer na bongo ndebo bandaki na Richard Mukoko et akosa ki no yebika biso bata théâtre mambo simba te so to vandi to umela nesika te to beba na Richard oui banelani kasa zana groupe nanga ti mo mobali ayena groupe ba basi ngako mobali te o comprendre nde azwi bana nanga mususu akena bango na baki bebanaka pena en tout cas na silika parce que so za de na 10 personnes balongolo 5 est-ce que muto ana lingi yo na silika makasi penda na silika ka et yo ça qui te okutana na matango ya Junior Nzambi mais avant to kutana na biso kaleti bakara mais oye bakiasalanga mabe mobo to kutana matanga Junior lekinanga bijou la reine Junior Nzambi mutasangisa biso mibale aketo ko bomba na pona nini mokili yango boye na boye nalimbisa na ngaye olimbisa ndebo nde abetela solo na kuma nga okende ba Congo central et tout yebika mambango ndenge ezala ezosimba nango te ba producteur bazate ba productrice bazate donc moyen ezate vie eza penza passe ndakoma okende banza ba ndoke sa ko tourner na ebita kenda na ekaka pa petit na moko nde ezala kaka mo difficulté ezala kaka koluka kaka parce que na théâtre ezosimba te aluka kaka biso to na biso basi nde na biso to mususu naza maître nanga Merlin Wangata akoto loboko naza nani honorable Patrick Mouyaya et nani son excellence Patrick Mouyaya ozomo OK nde siko après ti oya koyoka liwa na ebo solo la quand dernière fois beaucoup solo la genre to kutana na ye na ve ya Junior to yo kutana na ye jour il a sorti encore en enterrement sola écoute Alexandra abila reine yo luka les jeunes kuba mbongo ye pour les jeunes kuba assez masque qui a teba kachine ala tiba mozopo OK ya Alexandra to telema pe wala to ko apprendre liwe na ndeni ngaku na bima ki na ndok hôpital parce que santé moi déranger nga to na comme na wilerine na fungoli connexion na moni message mo batindelinga ngabi o eza vusi
nabite nakota na NTPC to na comme na NTPC mo bat ba olela ngabo pe na vana libanga mo na wileri wana ufana bano kanisa na vana nabite ngape na okufa pour modèle Richard Mukoko amaye aloba français azama yele do ekei na bingai siko na mitali na bi pembe nene to nini saki na okufa na vanzi na zuka courage na hôpital akufeli nini mais ba senga bela ba tension biso nyo to koma ba tension te ya mokili se changer nango okoma na mo problème o kanisa jour po kanisa te ebetio OK les tensions salaki to ebite so ka kufelaki nini to eloni po mutazalaki te po to yo déjà porte zalaki okanga mutana kati batala bo mutasa kufa ozomona oto yoki to moni te o balobi de mwasi na wana ya zwa la ba Kongo wana nde soki akendaki voyage nde ayo kokuta mobali déjà kufi donc mwasi nde tanga zonge ayo kokuta yemta yako découvrir yende mta yako découvrir akusi alala likolo mbe tout na mabeli na yebi to azobika te boende ni soka molimo ne pa nyoka mina batonga nyoka mina bakisi akende mutabeli te mais matanga eza keba yo kende tebi te jour ka to eba yo po banga nga banga te Richard za pona mutu tu mais na réunion lobi mona nite kwani bokete bakomi na kobenga bino ya kobenga boya réunion non nga pe nazaki te et puis nga nde naza boye petite sœur na place na ndo vanda ko feli bokilo na lelo lundi veille ça et puis mardi lobby sorti encore na enterrement nazaki kuna bon hier Richard c'est mon vieux to lele na kimia sobo che désordre biso ko apeto za batakanda mukuse to koya esa mabe mais le quoi to koma biso baba na nzambe photo éviter moni eza ko a place ba bengani yo bakomboli yo okoni atal souti ozomona ya Richard za pona mutu nyonso Alexis batu nyonso to koma scénario a pesi batu nyonso to mayele a pesa yo kokota na scène au salabo le mutu tu fois lelaye matanga eza pona mutu te soki famille na ba bia bo sundola ki akufi nde boye te mais soki famille ba lobi bongo nde to kende na biso te famille boy mais sko kokeni no na boka yebe bakanela kayo nga ba inanga na yebi kamna sala parce que na matanga okende po matanga neza na kombo nango eza na bato nango bakolo nango balobi mais so leti nga ina kena nga fona za pe nani soda tambola na munduki na donc mobimba to kena so leti nga ina kena nga mobimba yeye nga koma nga nda yana ba général ba ko benga pe to yena bo yeba pete en tennis civil nga koma pe mo ko tambola bo na utana libulo bakosi balobani libulo bakosi ya nyoka libulo bakosi libulo ba nyoka na bima na makambu tu atika iloko te kuna tena mambo bolingo na bima bien toko makali ya Théo Zambota na pesa ya Théo Zambota papa malamu yesoki donc papa azarande papa pesa abana éducation so mwana sakani abeti film mais moi boya mwana na été papa boti mwana boya te ya Théo Zambota c'est mon vieux ya Théo Zambota mon boss mutalera dollar elala te on est ensemble mon vieux toujours lelo za ouverte na partout na SB rejouer so ba benga na boya te bonjour na jouer ti musana bisongo le maloba nyese le makala même so tu sous maloba liboso ozong saka mambulu na simati to ke liboso photo avancée c'est ma sœur na komela ye pas komela nga to uti musika la reine ozomona et puis batu oyo balinga bakabula biso ezaka biso na biso bata ba faux compte baya ko tele ba commenter matisa mafuta ko zoete ko sabo ete siko bo problème esila ka mkomoko MK
malamu boka libanga Nelly Bonduka Mama Cessé dessin animé mwana poto ya solo ayaki awa papa na ye Major Bonduka kufaki aleli papa famille Bonduka mobimba na pesi bino bambote ebele Jean Kitambili papa Jean na Lubumbashi na pesi yo bambote ebele donc apôtre Belle Maya na lingio mingi maître Merlin Wangata honorable Patrick Kabalo na Kolezi nazaki na hôtel moko bien pas boss Patrick Baraka au portable na Nyota Lodge Nyota Lodge wana moni gérant Eric Mbumba ye gérant dans na liaki na melaki donc on dirait na pototi na solo skota malisko ya Kolezi Nicolas kuna yindit ya solo wana fona zonga la fraîcheur fona zonga boss moi tout Patrick Baraka au portable na oya OK boya mbanga penza ta mois 2 semaines et ça nga bien ba au mois 2 semaines na quoi comme l'émission na suka pona lelo là prochainement to kenena ma mususu mesiko to suki lelo. En tout cas, pour le groupe le temps de la grâce, nous avons recruté ba maman, ba papa, boya na groupe le temps de la grâce tout le canal numérique chaque jeudi na 20h30 rediffusion. Ba jeune pe ba okiko ya na bango. Papa maman na ba jeune. Papa maman surtout mingi kilo za la penza pe na ba maman na ba papa ya naturel. Et nous avons vraiment besoin na bango boya na groupe cher ya maman na bino bijou la reine Kilimanjaro, maman Cessé, maman prophétesse. Nous avons chaque jeudi na numérique télévision papa ceux qui bambi chito ba bombanga lelo 19 ans ba bombanga kaka wana na moni madame Kiki Kibambi madame bienvenue baba ba régisseur na biso ya numérique manzaka mako et Philemon Nzao. En tout cas merci vraiment na bino nyonso bon YouTube nazana la reine bijou Chanel la reine chaîne nanga yango wana ezalaki nango mais vu que bino webika chaîne senga mbongo so za mo mutu moko azo soutenir yo leti ba Didier Nzao euro dollar ba bi ba koti mambango ya Théo Zambota bi koti makambango Patrick Baraka koti mambango apôtre pas côté apôtre Belle Maya il faut l'option donc boya nazo benga bino to répéter pas major na bosobolo na boya penza to répéter mercredi na vendredi de 9h à 14h et puis 19 pona boya ba s'adhérer na groupe le temps de la grâce to linga to fêter ça marche de santé to fêter 19 ans ya groupe le temps de la grâce vu que na kufeli petit frère nanga a kufeli le 9 février to kundaki le 22 février en tout cas tout ça lango parce que ezakaka na année 2025. Merci beaucoup maman Bijou. Merci ma Mireille MK. Merci. Ba esenga be ba beta ki yo Théo elombe. Ozokite. Elombe sese. Ngana cauchemar ya famille mobimba. Na ba ko kanga bazo finga avait dit bo finga so bo matisa bina 12 pour naza na yaki pena. Mais na obimela bino suka 2 fois na mois. 2 fois quand na pesa da moko. Bo da cure. Pour y a bon on va que nos cure suka na fin du mois. Donc bo garder souffle. Pas faut finga makasi na fin du mois. Parce que bino bo te pate bo finga makasi. Bo lemba. Po bono finga lo moko. Yango ka mbunzu ka yango bo finga nini su bo finga. Parce que bo c'est bo bomba souffle pour to potana sur na fin du mois. Bon si manaya. Pour batika yepe ko faire effacer ta vidéo maman te donc ngande mna leki bona makasi. Aisha Koko DG. Aisha mutambanga na pesi mbote. Bato boni bo so ba robe. Bo so ba robe bo zo bo tinda ba robe. Bo so wala no tindia. Oye. Ba robe yango. Ndete bisa kibino. Bo comprendre ngo ba robe yango eza ebele na pesa kibino déjà bo ebina émission to ça qui na Aisha. Au mona qui déjà ba robe au moni oh penza ya ba grande dame ba nyonso bo commanda ki bo mona ki la fois passée bo commander des sous bo tinda des sous bo so na eso robe ya soko zanyango eza le roi ozangi lola na ça so na chango kana nzo et puis robe so la chango au moins Alex batala okaka o comprendre ça so kenda te o kenda mo ka sombela bi mama mobile nga lulinga li sous na bi oh tikolo baboy mobile nga lulinga li sous o mobile nga lulinga li sous MKT robe ya qualité nga se oyo na fête oza pas chef de l'état
ndenge mama bijou za mingi mingi na ba général bo na généraux miatia ngoyo odenda kanko yo penzo to ya likona ngo eloko nde ya malonga ukomprendre ngwa so la chelo ya malonga moi talono moi na ata so bamba peso moi check ya mukie basi ba basa nini enveloppe à chocolat ukomprendre ngwa super pe yango original yo kaka super ya solo donc biso a tozo lata kitoko tala biso makamba kolela lela o moi si lata ya na lola balata kate na lola balata kate nyo selata marana si makati na kaka yango super yango au commandé so po lingine lo mo super ba déjà ba pierre au ko zo po so si modèle oyo lingi ozo comprendre eza na wax même sur le ba honnête na ça makio na elegate bo comprendre ngamo ambassadrice ya ba couple au moni hein donc maman moi si faut la takitoko o sa mbongo yana c'est faut autonome yango pesa thème na biso ya mois de mars autonomie oza autonome tango miso mbele lamba na yo yomoko tie lamba no na nzoto ebika nde sala ka biso ti majunda baluba babenganga yomoko so la tie lamba kitoko yo mo sentir na miso ka ba kotalela yo na respect bato bazo pesa yo yomoko tale lo bité bijou ba rentika boy ya webike ona mona kite tala na tega awa bo sentir hein tala tinda ngala yemba ntembo moko bemela bo yemba ngo na mutute akobeta mka ezala poussière bo sentir yango robe longwa poussière ya koma clair na lobi na ngao na loba kiti na lobi na ngai tala pinza ta yo moko botala ba robe omoni yango commander donc allez na c'est autre numéro Aïcha donc tant robe e banda to numéro Aïcha aux yeux commander omoni tala robe o ba bengango AON business o robe matalana moi c'est mon sala comprendre ngo robe matalana lemba boyo na ko tshela ngate lo te ensambi na ya bijou o matalana te tika bo matalanga la tshona lembi kabo nzambe na la tango wapona matalana na ngai fona sa matalana matanga ya Richard o comprendre on defo kenelango o penza poti mutu yemo ka pusa na comprendre que kata un business ezali o commander kaka tala elemba biloko elemba to la tango kana matanga o comprendre matalana ka boy po o penza pe e pour moi na yo filmer na obenda ona robo dege na obenda yo tande salinga elamba pe senga penzo to o comprendre tant on va bon to lobby si on se retrouver je suis désolé AON business et ça dit que maman nyoso za kubu ko ça ba problème au soko dikaka ngamo na pesio mafuta au pakoli aux yeux robo boaki likolo sans débat et lambe senga nzoto bongisa nzoto tika zonga pete moi ça za pete nzoto moi c'est aussi robe psychotique na pete ne so tambo te open OK non faut comprendre hein pour la matin comme la biso na suka pour matalana na ba robe to sala ngoni na kati ya matanga ya Richard to la Richard na robe kabu to saka matalana to la ka bongo pas un artiste vous comprendre school au leti robo au retard au côté nyo to ba vandi ba otala na robe au retard ba otala so ya va mo ba talo ça te pose la robe matalana vous comprendre moi faut ba caméra pa ba filmer et puis na prix na moi matalana wana bengo ka parce que mérité bon na kota de na 50 ya ozwanga ba image benga ta mo koma avant koma faut de obenga na obenga comme ça si ozo ko kota biso tozo na tina ningo ke na kati d'accord bande ko ba bolingo to komi na suka to monani prochainement la chaîne na même place to kete to yaka ka na invité mususu na sujet mususu je vous aime caméraman na biso na bi kombo te kombo ezat Juke, hein? Juke, to pesi ombote. To monani bongo prochaine.